République démocratique du Congo, ville-province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, où il peut savoir information aussi et à temps réel, édition ainsi et bandit avec un partenaire idéologie. Naïbi qui vous a vraiment ébélé, bandit Kolanga, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, la diaspora partout. La confiance peut finir pour Sarabiso, au que vous savez vraiment attention à nous pour le monde écolo et surtout que ils ont vraiment devant la biso au sala tout. Bon bah ils ont les cas à la carte moko la biso. Édition passée to sala qui to peut savoir une question moko autobeke botine ba voice na bino en rapport na oyo pourquoi ba église est tondi et belé à la carte République démocratique du Congo beaucoup plus servir prophète de Kinshasa. Merci. Bande ko belé et belé aussi déjà plus de 17 messages 17 de plus de 17 voice. Sans compter les messages et belé. Et là si réellement que comment est-ce que la population quinoise en général n'a pas de commission à la Brazzaville batini ba mes voice na bango ba message na bango ba la réellement comment est-ce que bazo participer na mbonda ekolo oyo sala musala nango avec beaucoup de fierté avec beaucoup de professionnalisme et éthique pour que l'information et comme bisika bozali mais to conseille nous un peu patient puisque accorder encore des jours il y a mercredi pour que jeudi tout ça la émission beaucoup spéciale na o Italie pourquoi ba église est comme trop awa la katia mboka la biso République démocratique du Congo beaucoup plus la ville province de Kinshasa différemment dans d'autres cieux le col na ba Brazzaville na ba Angola na ba Zambie na ba pays misusu ce toana au moins que ba église ezali mais ezali ko le pas la biso terre to le katoye ba yango pourquoi ba voice tamé to le kisiamo na ba télévision tu as dit que la carte va voir sur tout ça au balobi mingi comme Italie insécurité na o Italie pas si au Congo la zone la carte mboka na ye mais la carte semaine kaka oyo tout ça va émission mi satu ko lanisa ma spécial pour que Congolais tout à se retrouver na assiette na ye merci bande ko ngai édition les édition moko to sert la bino d'abord botika ba comment na nous la c'est so bo sali constat bon le Congo ezali beaucoup plus dominé la culture na biso ya Congo autobake ba chef coutumier bazali ya trop mais c'est comme si to bosse la culture na biso ya ko copier ba culture ali bana mboka et ça m'a bien makasi et c'est que biso congolais ozalaka mongolais ninga ba ozalaka mongolais wa manengui et singer yeba ko batela culture na yo ozalaka muluba batela culture na yo ozalaka mutetela batela culture na yo ozalaka muteke ozalaka moumbu ozalaka muyanzi ozalaka mudinga ozalaka Katangé, la Katanga koto yebi batela culture d'ailleurs ça peut topé mon swahili batela culture non parce que force la culture to batela ngo les autres ça monene ya Congo et puis ça reste ngo si tu battre la culture là ce qui te ba valeur nango maintenant tu so baby c'est ba valeur nango pour copier ba culture à libanda ils ont ça la passe pe mawa to robeta pe lisolo là pourquoi ba culture na biso ya Congo to négliger ngo pour adopter beaucoup plus la culture ya bapaya to le bien mikolo ezali koya et ça aussi sujet pour si ba voice termino to ko yango to le sango après édition auto ko sala o Italie pourquoi ba église etoni mingi a la katia mboka na biso le long to betela bino le solo o Italie groupement nguma ezala kata plateau de Bateke ezala ba groupement ebelé. Mais le groupement Munguma, tout est comme on a installation officielle. Dans le bien, installation officielle, il y a chef Moukoko Libo Soumabwa Michael. Chef Michael Moukoko. Oh, le a remplacé, a commis, a remplacé Ndeko Ozara chef Koutibé, le groupement Nguma. Le Oyene a commis groupement Nguma officiellement. Le Sika Oba Wole Lagala Batebele. L'État assis à Katili Kambo. Ah, nous avons awa mbodekolo tolié ata 50 francs il y a groupement Nguma chef Ike ya village Kibonoka ozolanda biso groupement Michael chef Michael tolié ata 50 francs na binoté bon tout à tout le sika bozali bo ba voilà mbodekolo et le beli biso bazwa kiboloko tolié ata 50 francs ya groupement Nguma te to ba journée c'est parce que beli sika wala bino boyebi ne bosaki ma coopération la bino la bango ne bosolaki na bango mais biso to yaki en qualité de journaliste professionnel
tomonaki information moko ya kitoko esengeli ke population congolaise bayeba nini esoleka groupement Nguma pour taper de gauche à droite, mais ceux qui ont besoin de collaborer avec le groupement Nguma, baya direct et pas le chef Michael Moukoko, oyo azali groupement Nguma. Tous ala kiwana, tous yaki, tous komaki, tous les activités de kiwana. Et ça qui est sengomakasi, mais beaucoup plus. Tout ça qu'on martelé boy. Le oyo mboka Michael Moukoko okomi mokonzi na kati ya groupement Nguma. Tokosenga na yo tonaki discours moko au chef Ike asalaki alobaki ya unité même baye bo wala bango pouvoir sangisa bango bozala bo moko parce que bino to bozali bandeko to boyi to yo kasu de gauche à droite voilà bakendeke pas beaucoup mais ça maluku mampa pour on débattre ko keba débat bakendeke pas ministre tel to boyi to ko le ko to mon a créé maké le comme groupement au sangisi bandeko na tout esika moko liboke parce que union fait la force et permettre que groupement Nguma ezonga na impact la idéologie ndenge ezalaki a to ba bien que to le ata 50 francs la binoté ce qui bon vous reconnaître ça na musa ki toko o mo de ko le libino voilà et ça après là on inga siko de bato la ambiance e salamaki kuda na groupement Nguma le jour où ezaki a installation officielle le chef groupement Mboka Michael Moukoko et on réveille ça après ces plateaux. C'est parti la régie.
traditionnel ya Mbonda Ekolo magazine d'actualité. Bolani ambiance e salama ki sikawana. Bomoni bino moko ne ba chef coutumier bazaki ebele bisikana. Tout ça qu'on saluer présence remarquable. Présence remarquable. Il y a l'issue ya Banzambe. L'honorable Jacques Epiana Mouzé. Tout le monde qui est ici kawana. Azaki accompagné non ingénieur. Azaki accompagné non ingénieur AD. La carte activité voilà. Peu dans le cordon Gilles. On va accompagner qui moi Mboka Jacques Epiana Mouzé Azali député provincial. Yamaluku, Moko, autochtone, moi Mouteke ya Tongo. Lui sur Banzambe. En tout cas, moi Mboka Jacques Epiana Mouzé. Tu peux suivre Bambo Temingi et Sikawapi aux amis. Mais, tu dis moi remarqué. Bah, effort Moko auto remarqué à ma casse ces alliés. La communauté Teke Umbukin Esther. Pourquoi ça dit bon? Parce que bah, Teke ba Umbu, parce que la communauté Moko Zali soudée. Bazar la bolingo bomoko et puis tu martela que tu baké ce qui va te créer ba umbu bomiki ko sala erreur ya ko kabwana bobomi ki sasa oyo ba érosion ba ma zotonda est-ce que ba teke ba umbu bozala bolingo bomoko ne to ba effort oyo le roi David Matadiki bala azo salaka pour que ba teke ba na ba umbu bozala bomoko bravo le roi David Matadiki bala. Par conséquent moi, Mboka, le grand chef coutumier du village Tolingana, le chef Patrick Moloni Mouké, le chef Patrick Moloni Mouké, Oyo, Azali coordonnateur, Yaba Teke, Naba Umbu, ya Kin Esther, donc Chango Bobimba. Ozali groupement, Ozali chef coutumier. Tant Ozamu Teke Moumbu, attends Ozali, to Ozala Dani tout, mais Mouteke le Moumbu Nyoso. Nous avons coordonné Bango, Ezali Bongo, Mwana Mboka, le grand chef coutumier Patrick Moloni Mouké. Tellement que Azarali va conflicter. Puisque poste Oyo Azali ko occupé et c'est qui Azali va problème là-bas tout. Il faut Azali vraiment que coordonnateur Moko ozo pacifier, ozo koti sabolingo. Akenda kikuna puisque ezaki devoir naé Moko la coordination Moko ya bateke akoma ki groupement rien était coordonnateur ya bateke na baumbu ya communauté oyo azoko kamba c'est que kazala wana alongwa kilanda kule kitoko la cortège nae a comité na menkao aleki a côté na village nguma pour le représenter bateke na baumbu oyo ezali dirigé na mona Mboka David Matadiki bala to le chef Patrick Moloni Mouki a côté kuna ba yamba pe kitoko avant que chef coutumier ba sololi aleki na podium asali discours moko ya propre discours moko court concis et clair pour le kotalisa bon moko kati na bateke asili sinango ake assigné na livre d'or pour le kotalisa que présence ya coordination teke umbu ezalaki de sikawana alongwe akepe a saluer groupement Michael Mukoko la suka lango pe abetaki bonda. Le bossou est toujours la caméra mondiale le magazine d'actualité puisque bisous tous là qui voilà pour repérer ça en air na ba autochtone ya Kinshasa ba tekela ba umbu. To mona ki le kole que moko ya ba teke akoma ki chef groupement nguma c'est que bisous to bodeko to zalawana puisque et ko permettre congolais tout en général aebake na ko banguma ezali intel na mukola lelo ezali bongo mona Mboka Michael Mukoko bravo na mona Mboka Patrick Moloni Mouké entre ça qui est acte de générosité acte à bolingo c'est ça un vrai chef. Un responsable aussi de communauté telle que Umbukin Est, puisqu'il y a un rapport et comme Pibala pour aller bander activité et salaire bien cool. Ton intégralité à présence du chef Patrick Moloni Mouké et toujours juste après ces plateaux. C'est parti la régie.
une minute de silence pour une déclaration de parti d'Afrique pour réussir le pouvoir. Une minute de silence. Merci. Mais on est convoqué pour les quelques nous allons tomber à qui est-ce mais c'est pas l'une des gouvernements chefs de gouvernement et nous quand il va déclarer qui tranquille les gens d'affaires vont encore continuer pour inviter les en tant que chef de gouvernement. Est-ce que c'est noté? Le monde qui on est quand les locaux les salami et les rapports de comité d'expliquer dans une dernière équipe et l'équipe et dans l'invitation de ce moment. Et c'est de noté. Et là, le chef du gouvernement matériel, donc de télévision, nous tenons le conseil de ça. Et le président très capital, ce que nous donnons, même le chef, même la liberté, même la bishop catholique, même la bishop chef continue. En tout cas, merci. Rapport ici, vous tenez la communauté de paix est passé. Merci. La cérémonie de l'État, nous invitons d'abord les délégués des ministres à pouvoir remettre les drapeaux de notre continuer. Chers délégués, nous vous invitons à rejoindre le chef coutumier. Il est là. Voilà, toujours dans le cadre de la Monde École, le magazine d'actualité, on a installation et un grand chef de groupement à Ngouma. La présence entourage le grand chef Ozali coordonnateur. Take Umbukin S, le cordon Patrick Moloni Mouki Ozali chef coutumier à Village Tolingana, coordonnateur Take Umbukin S. Chef Patrick, bonne santé. Bien, monsieur le journaliste, Mona Maele. Voilà, l'autre zone est remarqué, c'est que mon installation et les grands groupements chef Ngouma. Bah, sentiment nous a donné par rapport à la journée. Bon, bah, sentiment, la moni, Mahmoudé Salami, Moboule Zate, et c'est dans mon salamité, donc il a accès à pouvoir, ils allaient pouvoir naïf. Comment on a eu en qualité à coordonnateur, on se propose que nous avons posé, et c'est que nous avons coordonné Teke Umbukin S, on va Teke Umbukin S. Malobalo ko sandengeni. Malobana ezali ngana zana président Teke avant na zo mouvement ko koya mabele na benga kae. Na kokoma na ko pese rapport mambeleki na kati ya nguma. Ezali na bagina ba conflit na bango mais maintenant l'état na biso asali banquête na ye azumi kana pese ba staller ndeko. En tout cas biso ba conflit na etali biso te mais to kotala pouvoir na biso oya Teke donc to battre na intérêt à pouvoir na biso. Alors, ce pour le ça ba conseil na ba chef coutumier est belé. Na ba obasaki na kati ya course à pouvoir wana ba zuite le moninga zu. Conseil ko pesa bango pour faire na kimia. Conseil na opesa ba ya basanga na ba travailler place mo bazaka ba na libota moko. Po muta mupaya zate bango nyonso eloko moko. Ba va na basanga na. Bas bango tout basali bana na yo. Parce que nous allons coordonnateur Teke Umbukin S bango tout basaka ya communauté na yo. Parce que ko pesa bango. Conseil na opesa bango d'avance bazali libota moko. Basanga na ba travailler lobby pe za tour muninga. Donc il y a un peu de pouvoir et c'est loko ba fundana ki eke mambebele mais l'état du art ya personne de art basta aller attaquer chef groupement. Voilà autre chef Patrick Moloni Mouki azali coordonnateur Teke Umbukin S ta la caméra wana ta la population ba Teke na ba umbu ozali ko coordonner le oyo dans ce message pour clôturer na bino. Et là on a osenga kimia be mes en rata communauté pour ça kimia ezali be kolom se profiter te na kimia na biso mais surtout des ordres ba tous ba profiter na ba des ordres na biso donc on senga vraiment pèse dans la communauté soki muninga na problème tokomaka et que l'accès ni mo malamu na communauté mais moi que ce moyen kala ndenge kaka koyaka bangu ton là qui le grand chef coutumier à village Bingi Bingi en attesté par le chef en attesté alobi que surprise ba comme en attesté comme mouyaka ou les la muteke na muumbu est-ce que ozali qui dit ba ton ndenge non na qui dit baté na lobaki na les gars na étandomné na lobaki na nosaki ba portement wana pe yango pourquoi ba école mseke kota na mobulu ba conflit na biso ndenge ba ko profiter ko ba école msuba kota kati ya bitumba na biso mais soki bitumba ezate ba école mseke kota te omoni ke ba conflit ya milo ça ke ba nguna ba kota siko na bi tala communauté ya milo ba Teke
Parce que je me permettre que vous avez toujours soudé malgré ma conflit interne, vous avez soudé au état interne. Ngai na osenga bande kolanga ba chef coutumier mais comité tozala eloko moko tozala koyokana ba réunion to monanaka partout ba robeng sa biso monanaka soki to ba conflit to ndaka ba conflit to profiter ba ngunya ba bebisa ba kota na kati ya comité ba boma comité. Chef coutumier Patrick Moloni Mouké coordonnateur teke umukini ese bolandier to silsinaye le basuka. En tout cas, na kosenga honorable président teke umu David Matakibala kota zali mbote. Na yeko faciliter neloko na kati ya installation ya chef Nguma. Lundi na voyé les rapports na makambo nyonso oyo elekia. Merci beaucoup chef. Merci monsieur le journaliste. Voilà, ça a été un plaisir pour nous Mbonda école magazine d'actualité qu'on a chef coutumier Patrick Moloni Mouké ko soni na o etali ba ambiance esalma wala installation ya groupement ya Nguma. Bolandi ba réaction na ba teke ba umbu. Boye ba ke na bomoko de ekosala ke bo vandi sa communauté no eza malamu. Vraiment to continuer émission sur ma réaction c'est parti la régie. Bilo bomoni. Bomoni n'est que les cas là. Même présence, il y a les chefs. Il y a les groupements. Tant à kota kiye moko population basaki na sengo makasi. Groupement tant à koti faut s'assurer vraiment que population ba moni groupement nguma ye mo mboka Michael Bukoko a koti. Nguma paye bozo nguma na sele mabele ozo saki pouvoir la bango zali nguma. Voilà la culture congolaise. Notre culture. On doit respecter ça. Tout ça, on a toujours la culture. Azala chef, vous y a ma guité. Azala chef, vous a corruption. Azala chef, vous avez la reluka, vous créez un conflit partout. On a encore jeune, mon chef Mikael Moukoko. Mais ma pouvoir, na bolingo. On commence à m'opérer paka. Le coup, on remplace mon actiki biso, la bonne moi. A quelqu'un qui a commis des paka. Il peut combattre paka, le coup, la bonne. Évitez ma conflit. Évitez ma ranking. Ah, bokonzi oyo. Mon mboka Mikalo zongo zonone lenge. Batela bokonzi oyo pour la bolingo. Batela bokonzi oyo pour la pesa bateke sengo. C'est ça pouvoir. Tout le monde dit présence remarquable. Il y a les grands chefs Maïndombe. Tanga Koma Kiwana, à Binaki, Botala Nerazo Sepela. Chef Maïndombe Wana. Azo Kota, Azo Sepela. C'est ça bolingo, c'est ça. Bravo le chef Maïndombe. Bah chef Belé Bazaki Bessika Wana. Et bongo, le grand chef du village Bingi Bingi. Chef Willy Mabia la tanga Kotaki, tout fait, tout flamme. Bah Maki pe la tipoi. Bah bien la tipoi de Bozo Kota la tipoi. À Koti. À qualité à président ANATC. À Martina Podium. À PC discours. Tout ça va extrême mouké, à discours d'extrême mouké. Et on réveille ça si c'est plateau, mais Torozonga. Après extrait discours d'ailleurs, bon on appelle interview auto saki dans mon mboka, chef Willy Mabiala et on revient si ça prend c'est plateau. C'est parti la régie. Qualité. La ligne ça va battre. Le président ANATC va le dire voilà on a identifié bien, voilà la machine ya uchiwapi, pour le monde lien ya bamobongo. Basali contour ti badon ti bateke ti na chose. Alors on va matin et moi je veux que on a besoin de choses et quand on va to monde dans chaque province nous devons attendre ça va na tese à la bouton ya province yana ouais probablement le muké on a besoin de ça on a tese et va dans mandat à 5 ans bon on sala on va dans mandat à 5 ans ceux qui nécessitent une élection ils peuvent aller à voter ça notre tradition. Mon Willy Mabiala, chef Willy Mabiala. Bonjour chef Willy Mabiala. Bonjour. Une minute s'il vous plaît, chef s'il vous plaît. Voilà. Dans la grande chef coutumier Willy Mabiala, autorisé les psycho, autorisé responsabilité à communication dans la minute. Chef bonne santé. Qui m'est allé? Tout le monde qui m'a dit tipoi, aux agents un sengo makasi comme on a moko yabino a commis le oyo, a installé groupement. Merci les amis. Bon, sengo ezali pour aider. Par rapport à Badur dans la réunion, na 5 ans ya mandat nangai, faut na silisa même à 60% ba conflit, ba hésipataire ou bazo déranger plateau de Bateke. Na bongisa, moi mouki à 60% ba désordre ou na zone, to na secteur na biso coutumière. Moi monsieur Boussa Bola c'est qu'on a au Italie moi mobula ANATC
Alors, pour ça, c'est moins 5 10 secondes pour la bande. Boulou na TC Zalité. Il y a moto qui a Zali à Binoté, non. Toutes les provinces, elles ont dirigé dans Boktoton Nango. Président ya Kinshasa fois à la moteke ou Muumbu non Mutabandundu. Na ba province nyonso ezabongo. Wana ezaba désordre ya Kyungu, bebi Kyungu banda kala muta désordre. Connu de tout le monde, le gouvernement partout, n'a pas fumé je dis qu'il y a un désordre, n'a pas semé désordre dans la ville de Kinshasa. Mais que Simbate, tous ça on peut cater, tous ça peut kunate, tous ça kunate. Ba yebi batamaele ba yebi que ANATC ba président provincial baza ba autochtone ya mboka na bango. Nde ba yebi culture, au moins la bunima manguma. Na yebi culture, na so ndenga ni ne tambolaka. C'est pour cela na landela ngoti e comme na suka. Alors, soko tche ekolo muso akoyeba te komanda ba yeba histoire te. C'est ça un peu dans mon conseil. Voilà. Merci beaucoup, la chef Willy Mabiala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, dans la réaction, il y a mon amboka Willy Mabiala, le grand chef coutumier. Il y a village Bingi Bingi, il y a installation. Il y a le chef, il y a le grand chef, mon amboka Michael Mukoko Libo, Soumabwa, comme le groupe Mangouma. Et ça qui est Sengo, Bakasi, c'est qui est belé, c'est là. La population, vraiment, qu'on peut ça y est. Pour présenter ma civilité, pour que ça merci à comme chef. Mais, essayez de voir que si KO a pu dire sangala qui, et ça qui peut la autorité à ma casse bazala qui voilà. Entre autres, nous avons martelé boye. Muteke muumbu il faut boye baké. Surtout bandeko ya Kin Est ou ya Changu Mobimba. Changu Mobimba, vous avez la députée Moko, oyo azako représenter. Batekena Baumbu avec beaucoup de fierté dans le niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Basabi Balete, on va représenter officiel. La force, oui, ma grosse appelée Balé, ça tout le monde. On doit réellement que Azali attaché la culture. Il y a Batekena Baumbu. On peut se sur place. Et ça, bongo, l'honorable Richard Mona. L'honorable Richard Mona, Azali a beaucoup plus attaché la culture. C'est un vrai autochtone. Oyo muteke na moumbu bokoji ko négliger te. Si vous perdez ba icône na bongo, et ça passe. Y'a que bateke ba musu bazala bango. Bateke musu bazali ba umbu la. Na Kin Est bazali par exemple na muteke musu bazali pe député. Bravo Pepe Bonaye parce que ça misala na ye. Mais Richard Mona azali attaché la culture ya bateke na ba umbu. Azoko défendre Bendele na bino. Tolanda présence na ye na katia. Installation, il y a Coupe Mangouma. Na interview nene auto saki na ekuna. Maloba oya lobaki et ko pesa bino sengo. Vous savez réellement que si vous manquez bataboy la kati ya tribu ya bateke et vous allez pas si trop parce que azana devoir ya ko sangisa muteke na moumbu bozala bomoko bozala bolingo bozala oyo ko sala ki Kinshasa oyo. Binonde bo régner à 100%. C'est parti la régie. Honorable au Azali, il faut qu'on réponde positivement à l'attente de Yabateke. Quand la caméra Mbonda École, le magazine au Lingami la Motema, monsieur de Kozali en rapport à l'installation officielle du chef groupe Mangouma. Monsieur le journaliste Mbonda, Ezali, journal Oyo, le Lona Tchangwe, ça la fierté. De prime abord, nous allons remercier parce que au Tiki Studio, mais Oye Awa. Awa Toye Nini, Toye intronisation. Il y a Sa Majesté chef Nguma. Groupement Oyo Tozali Koloba Awa, Babenga Kangona Munokamboka na biso Muko. Cela veut dire Ezali groupement Oyo Ezali précédent par rapport au groupement Moussous. Le col notable était que Umbu, invitation PSM Melekinga Nazala Awa. Il était impérié et puis Ezala qui nécessitait et puis Ezala qui obligation le col député national Nazala Nakati ya investiture Oyo Nazala Nakati ya cérémonie Oyo. Pour Boyebi, le colapé Moko, il y a notable était que Umbu Azali n'a parlé du peuple. Nazali conservateur, il y a juste coutume. Dès que Funamon Ndenge Salamaka, Ndenge Leki, voilà le motif valable. Oyo le longana Nazali Awa, Nakati ya groupement Ngumu, Botika, milliers de kilomètres pour Nakoma Awa. Na lo bakatango nyonso, mbisi oya kabwani na mai, akosala mikolo melaita akokufa. Ngana Zali mbisi, population Zali mai nanga. Et si la population nanga ya Tchangwe Zali, ngali su nanga zawana, présence nanga zawana. Yangwana babenga kangai, député ya proximité.
En état honorable député à proximité, moi, Richard Monta, si vous êtes côté Maman Mouké, s'il vous plaît. Voilà. Tout ça, moi, Richard Ramona, honorable député national, moi, il y a Teke à solo autochtone. Député national, honorable à proximité. Comment le Azaki est monté candidat? Mais il y a Abimi, Oyo, ma commencé à installer le Oyo. Conseil que peut s'en aller pour avoir les lignes moko ya marche à suivre ya bien comme ma paix na kati communauté bateke. Na lobaka tango nyoso biso na monoka mboka tolobaka nzete oyo eza na songe ndeke moko nda avandaka yango. Biso na coutume na biso ezali toza na ba clan. Soki tango ekoki ba clan nyoso il faut compétir. Moto na moto il faut que na kolaksa existence et te clan na biso ezali. Mais au finish clan moko atikalaka na yango oyo lelo babundaki na bango bawelaki na bango ebonga na conseiller bango rien n'est encore perdu. Lelo ezali tour à Michael Mukoko lobi ekozala tour na yo parce que point na biso laissez-moi vous le dire bokonzi ezalaka rotatif, cela veut dire clan oyezui lobi clan oyezui sima clan oyezui soki lelo clan ya Michael ezui lobi ekozala ya bino lobi ekozala ya batukuna tomi bomanate Tommy Bombanate, parce que c'est la fin du monde. Ce n'est que Ndenge Tozali Mabote Kouvanate. Par clan, pour votre information, monsieur le journaliste, ezali peut-être ba maman, ba bota mami sat. Moi na maman Kulutu azui, ya maman leki azui, ya maman leki mususu azui. Donc ça la rotation. Rien n'est encore perdu, c'est la famille, tous à la bomboko. Ezali fatalité te, eza fin du monde te. Donc tous à la bomboko, bona ete mboka na biso. Plateau de Bateke et pour développer, il faut l'unité, il faut l'amour, il faut éviter banir tout ce qu'on sort. Mais je me demanderai aussi, dans l'autorité politico-administrative, et ça la justice, le Gola Lelo, je remercie le ministre de l'Intérieur, VPM, na Oya Sali, parce que Kimia Ekoti, Mboka Kozala Malamu, Dogotambo la paix Malamu. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Botikolanda. Intervention à Moyamboka, Richard Mona, honorable député national, représentant officiel, Lisso, Yabanzambe, na niveau Assemblée nationale, na compte Yabateke, na Baumbu, Ozana Bolingo, a lui réellement que culture wana, et ça toujours culture moko efficace, au Moutou Tozaka Kinshasa, a quoi réellement qu'il y a l'honorable Richard Mona, Bolingo Bomoko, Mona Oya Kolina Kasakwanga, Mona Oya Kolina Passi. Il y a comment c'est Mouteke Azali, Moutaboui, Mouteke Soborate, et vous avez passé tout cas, il faut appuyer mon Richard Mona, pour passer la bénédiction la bino, pour défendre toujours l'intérêt la bino. Il y a martelé toujours que mon Mboka, le Michael Moukoko Libo, Okomi, groupement Ngouma, en tout cas, Sangisa Bande Konayo, Nabeba Polaki, Nakata, course wana, Boza Bomoko Pouke, et ça là, Bomoko. Quand vous allez le chef de groupement, on doit Sangisa Bamboka et Belé. Le mambo que bel ozo sangisa wala et c'est réellement que kotala makila ko bolenge ozakati na ote bolenge ozakati na groupement ezali juste ya kaka po ozala efficace na nzoto mais sagesse na mutu na motema ndeko sala ke pouvoir no eumela likonga na musonge nango bafala ba ndeke mi baliti sendeke obemoko ndeke yango de nani yonde le grand chef fa ya groupement Ngouma mwana mboka Michael Moukoko Libo Oyo Ovandi Esikawala. Battre le pouvoir. Qui tire le Congo et Senga, il faut que tu respecter Yango. Si tu veux respecter ton Soukawapi. Ton Soukawapi. Quand tu veux représenter Bele Babine Sikala. Au moment où Yomo Kodere Kodolate ya Teke Umbukin Esther. Patrick Molo di Mouke, na cortège na yeba longwe. Bah, il faut que fierté. Nous comme le groupement Ngouma. La cortège il a été qui présence. Il y a mon amboka merveille Molangi. Merveille Molangi sec. Secrétaire particulier par sec. Il y a mon amboka Patrick Boloni Mouké. Tout le monde qui est le grand chef du village Bandoudou. Juva. Azalaki Wana. Et pourquoi pas, il y a mon amboka le grand chef aussi. Makandabel. On a un jeune homme à louer Makandabel. Accompagné qui peut chef Patrick Moloni. Azalaki Wana. Pour le représenter Bolingo Oyo Moumuna Mouteke Sekeli Baza Bomoko. Tant que vous présentez un chef général
coordonnateur Patrick Moloni Mouké. Cela veut dire que, bah, rappelons, bah, que, yeba, kozala la carte ya lingomba, la carte ya communauté teke umbu, yeba ko vivre là bango elongo, yeba que la communauté teke umbu qui est dirigée par moi mboka Patrick Moloni Mouké. Bozala bon moko pour que ekende, nyoso ekende liboso. Le grand chef quotidien Willy Mabiala, azala ki wana tomla ki pe présence là, là to pesa directement ba mbote et pas moi mboka Xavier. On a aussi ma village bingi bingi avec impact de la idéologie. Pour que nous soyons ekele kitoko. Comme la présence le chef Maïndombe, là bas konzi ebele ebele bazake sikana. Yango toto senga. Muteke muumbu boye bage. Kitsa sa oyo ezali yabino. La autre chose la émission moi la fois passée, na bourgmestre la commune en Sélé. Moi mboka mbo Franck Izola mais so pas ali muteke. Mais na maloba na ezali le bamo le ba kabaki. Et que ça la passe une fois, to un jour bamo la ke bango li capitaine à la Kinshasa. Et que peut-être dans Mbujimaï, tu peux la Katanga, tu peux la Gomba. Et ça la passe. Cela veut dire que Moutekene Maoumou Bosekele Bozala la bon moko, Bozala bolingo. Bon tika ba chef de Robimara ba poche yaba agent de l'État. Bon vous t'avez mal à coutume. Pour ça vous avez la coutume et quand c'est possible, on est là ancêtre là yo. Na ba désolé eux ça ba ta vie pour faire Kinshasa ba érosion, ba kuluna. Ba ma belle ndende ça ba awa ba c'est bien ba to sabino ba yokela yango so do ba poche ya ministre moko boy en c'est travailler au kaota mais so obimi na kata libota la yo ba c'est ba reconnaître yo okolela et pas ba c'est ba yokela yo tant que le ba érosion de comme kata Kinshasa ba érosion et l'équipe a trop criminalité et l'équipe a trop kuluna n'en parlons pas bon ba c'est très bien ba teke ba umbu bazali wapi ba ancêtre la ba teke ba umbu bazali wapi bozo voilà en combien de corps culture na binote botika ba haine botika ba jalousie soki oyebi ke ezali tour ya moninga kanga motema zala tour na ope koya mais travailler na moninga pour que boluka intérêt Kinshasa ezala madame de manière que Kinshasa oyo capitale et le gwa awate pour ezala on dit na bino ba teke na ba umbu voilà comme la suka édition so mokalo ezaki juste présentation, il y a installation officielle. Le chef du groupement Ngouma, moi, Michael Mukoko Libo Soumabwa, on lui a commis groupement Ngouma. C'est ça qui est une émission spéciale pour te présenter. Nous avons tout au Yébike, au Lukaka, au traité, dans le village où ils arrêtent à groupement Ngouma. Sur le chef quotidien, il y a où ils arrêtent à groupement Ngouma. À l'occasion de Malamouté, possible, au coup de la Molamboka, Ozali, chef quotidien à groupement Ngouma, Michael Mukoko Libo Soumabwa. Jeune Moko Otoro souhaitait vraiment plein succès na pouvoir na reine de manière que nous sommes les camarades mais c'était que chef Ike yeba que Mbonda Ekolo elle est à 50 francs la binoté même ata au pire pas ma oyo to mérité ata au pire pas ma oyo to mérité ata au pire pas ma oyo na bien 3 fois to sale émission oyo bon ba tek yo Mbonda Ekolo, bah que tu foutais que bango bongo, to boy, to zik atta 50 fois la bino moroté, mais to sale émission avec beaucoup de professionnalisme, puisque les alliés qui suivent la Congo c'est relito, oloré qui tue à bateke, bazali moko ya ba congolais, c'est tout peut ça bango valeur, nous to peut ça valeur la culture lokole ya bayaka, ya ba suku, ya ba mbala, ya ba pende, ya ba munda, ya ba ngoli. Nous to peut ça peu respect, nous peut ça peut respect la culture ya bateke. Merci na moi mboka écrit dans ma tête ozaki au four et au moulin. Il y a aussi le reportage depuis dimanche, Kuna, le groupement Ngouma. On a plateau, Wilfried Samba, Mtassimi Masola avec impact de la idéologie. On a bien hacké. Papa Nani, voilà. Merci beaucoup, voilà. Continuez de s'abonner massivement à la chaîne YouTube de ce monde école officiel. Bon, tu continues aussi à ma voice. Pourquoi l'église et l'équipe en la 4 République de Boati du Congo beaucoup plus à vie pour faire à Kinshasa? Pour que je sois la édition spéciale, Mokolo, il y a jeudi. Merci, on se retrouve prochainement dans l'édition de Sika. Sans oublier la maman Gisèle Moloni Mouké, maman Gisèle Moloni Kamwanya, maman Gisèle Moloni Kamwanya avec AGM. En tout cas, vous avez Apambolabino, Bissika Bozami. On se retrouve prochainement dans l'édition de Sika. Jusqu'à là, restez branchés sur les restes du programme Monda Ekolo. Magazine d'actualité. Je vous aime beaucoup plus. Bye.
développement. Tout ça yango pour la bolingo, tout bola mu ya République démocratique du Congo en particulier, ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine Bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine Bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà. Bo sote ko zalate, érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi. Et ça la passe de to monaka. En cas de meurtre, ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité. C'est-à-dire quoi? To yebi conseil ba ko sala, bango ne ba ko gérer ba commune. O ezali base ya chef de l'état o yé moko azaka ya katia ko préparer pona et soutenir. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Yango biso ana magazine Bonda ekolo to bengi balide ya solo pe to beteli bango kambonda. Tout ce qu'on a été pour la commune na bino. Numéro na biso zali yangwana yak. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezo salema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te ende konangai ke bana ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezo salema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio.
tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pe na basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré te. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe. Avec bango kine ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de to monaka en cas de meurtre ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o bayaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali babandi ko molili ezali obscurité babandi ko créer insécurité c'est-à-dire quoi to ebi c'est ba ko sala bango ne ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yé moko za ya katia ko préparer pona et soutenir d'abord ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda en tout ce qu'on a été la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya